Mbote batata ba mama bandeko ba lanzi ya émission na biso Elubu ya Star. Lelo Elubu ya Star ememinga malembe ti na commune ya Bandalungwa oyo boyebi commune ekenda mwa sango na kati ya EQRDC to meka ki un peu komona lolenge nini to kokoma sur terrain poto solana na ndeko na biso la Star oyo a pesaka biso pe mate ya ebele na ba scène belé na ba rôle oyo a incarnaka mais le lot to meka un peu a incarné rôle oyo ya Elubu. Donc attends qu'une maman à la maison à l'amba à la kisabiso peut tirer les leçons par rapport à la recette oya au sala et à quoi apporter biso en plus de partout où nous sommes. Donc Nekana Lobi et Elubu ya Star et Meminga malembe tinda Bandalungwa to meko solola na mu Tiopi. Mesdames et messieurs, on va juste commencer na ko pesa na matondo na bandeko batala ka biso de partout. Question encore pour moi d'être reconnaissant, vous le savez bien que so batu bosa makamba malamu, il faut juste ko féliciter kabango malembe po et ça là quand même bien. Je commence par mon Dieu, le maître des temps et des circonstances, celui qui nous a fait vivre depuis ces années-là et jusqu'à aujourd'hui on vit en bonne santé, vous comprenez, c'est pas de nos efforts, c'est parce que Dieu a dit un mot. Un grand merci aussi à mon boss Jean Tubobois, merci à vous. Un grand merci à cette grande équipe technique qui sont toujours là au Forum Moulay et travailler pour cette grande équipe de l'éco d'IRC. Merci à vous pour Bouzalakawana, Boutambolakala, Bisso de partout. Un verdict derrière la caméra, mes condoléances directes nayo parce que tous Koufeli mais tous de cœur nayo, merci vraiment to me capé ko sala quelque chose pour tous ala nayo et longo mesdames et messieurs bato bana so bota la biso mbote na bino pour boza ebele pour esengo etonda kanga motema ko eba ke boza ebele liboso etando ike na bino ko tala lolenge kani to sala ka mosala oyo lelo Elubu ya Star ni na uti loba yena ngana Bandalunga totala lenge ni sala maka neni basala kango pour anakle kodia les silencieux dior ACP là on se fera diangangu ACP là to me kokota verdict on peut faire ça ensemble avec vous, on peut aller, merci. Wana to kokota Coco. Bonjour. Bonjour Dani. Comment? Eh bien Dani, bon comme mon bak. Laisse une oreillette. Bon bisenga ba kama miyanini. E bon zena caméra. Ti na benu noya. Na yebi Dani, po to cho sola na yo. Nga sona tambura kana caméra. Eh. Elubu ndi basala ngondi na caméra. Boni. Bien. Na sepeli. Na bino sona oya, mais eloko na yeli oyeba ite. Mais na ye. Siko yongona Dani pe yope mususu. Oba na ngo ya tongo. En fait, compte tenu ya ba transport en belé oui bika ville province à Kinshasa ningi zalaka. Donc moni mais na salé quand même effort to koma na verdict pour tout meka ki encore koma pour verdict pas éprouvé caméraman abiso. Voilà yango pesi moi ba retard. Mes condoléances. Na kufi. Ndeko na libota tout ba détail après et ça la biso bien tout conseiller de on abiso. Ça va? Ça va ya. Mes amis. Par la grâce de Dieu. Ni solo makambu ngezo kenda. Zokenda ngo bien. Et bien ma casse. Bato ba otala biso de partout na kati ya EQRDC, monsieur baza déjà branché ba comprendre na bango. Taliga ba habiter yi wana. Mais il y a aussi d'autres bana ba okula lilo baza wana bana yo bazaza wana musika batala yo emsu ba oyibate lilo lebika aza na nyango na kati ya marsolo ya lilo ibisa bono rapidement naza nani nebisa bango yo yebisa bango soki tozana nani c'est tozana na yo non toi ngai Daniel yo sikoyo nga o se présenter nga Rosie Mchopi ungenda bayebi ngai leko ba moni so ne ba otala nga suma kasi yango na otolo bat na bi batu misusu directement ba comprendre na bango ke azanani mais bano boya ya wana ne msu ba koza na confusion na 5 ans no sunga bango oui ça bango ke ngai Rosie na artiste comédien oui bisi bango bongo donc bref oui tout le babano ti wana yo ndisi ngai bandeko na ngai o ba otala ngai o bazwa ki temps ya kolanda ngai na émission télé-réalité te ngandeko na bino Rosine Ungenda Mchopi kombo scène naza artiste et comédien na groupe Salongo ya RTNC.
Comment vous kindeka na kombo ya Muchopi? Ba comment monsieur Zarate? Non, comment Muchopi ezali ba comment matumboleti. Ezali na zaki mukie. Oui. Donc comment Muchopi yana so na comprendre bien? Ba pesa ka po ozara mukie, siri ozara na mukie, on ba pesa comment Muchopi po Muchopi a rappé mukie. Po na zara mukie zara kombo otumbola. Nando tumbola. Acha groupe. Oui, chef Rabi mtabanda otumbola ngango. Nandi mama linga na scène abenganga Muchopi. Obika mama ekoti na scène mosa autrement ezate couper pesate ba loko abiso ba professionnel ba sengo deuxième prise ya couper sopi ndena nzima pe ka kombo ngo pesala ngai ti lelo pe nana Muchopi réalité kombo oye ya Muchopi yango wana nyoso yango wana le tikala ba nyoso ba bika ka Muchopi yango wana so yemo so ba bengo pe Muchopi utalo bilanga yango kombo yo yango wana karate ba kombo mo beza ngo bizarre na monoko mais muto hôtel bizarre na te hôtel ndinga hôtel pénage na façon ko ningana lokwa mutu bachie mungwa mais tant nous avons les bandeli tisuti wande woka kombo ngondeni nando lingango te ça ba bo benga kombo wana on sinis boyende ces répétitions ndeto basala ka liste à présence le babenga na suka kingani ndesi Bob Molema l'air nani papa na biso Jean Chibo ndenga benga rabino Bob Molema yazong sikuna iyo papa unamona ngaso sabengi Rosie Muchopi wanga boy Muchopi suni na wa mama linga yo aka yepe mongo terra yo ba peso kombo boya okotwango wanga mama Muchopi ngalingi na ngango te siko le koma pe msovandika mama Muchopi yaka batapoto c'est ça. Et dit que aujourd'hui maintenant sur ba message na Muchopi situation j'ai changé de jour au jour. Comment on monde na mamba kala na mamba lelo évolution ça évolution ça nango parce que au 2018 au monde et alors quoi ndesi so ba la photo ya kala 2015 na 2018 ozaki mbongo te. Maintenant tu préfères kala to lelo? Ngani naza bona kiparate ngana za ancien sayo obne balobaka lokwa ndesi ba papa na biso balutumba simaran asila rate azala kaka ndesi ngape nazali nyonso ngaza kikaloza na kilelo za nazali pour s'adapter dans situation nyonso pinza est-ce que vous évolué kaka na kati ya groupe Salongo nazo évoluer na groupe Salongo uteka komona ke niveau groupe Salongo ezalaka likolo lelo bokuma na ebiti na koloba na moi shit moko boye ezara par rapport à nini moi shit wana na ebiti parce que lobi na zena répétition je veux dire audience mon audience ezalaka groupe Salongo na koloba na terme wana audience wana on dirait vraiment ezalaka lissuté wana ozana raison parce que au moni groupe Salongo ndeto zabongo bato nyonso la plupart bazana kata groupe Salongo bazana ba groupe na bango ozomona adibi ki groupe na ngai na za na sponsor azo sponsoriser groupe mukolo misusu ba partenaire ba oya na groupe eza jour o ya répétition groupe Salongo moi aya répétition ezate boya répétition bokutani 2-3 groupe Salongo ndeza bongo eza groupe ya maison ya RTNC pour beau tourner il faut maison abimisa quelque chose. Imaginez le quoi ndesi tozana ba tata wana ba maman na kata groupe Salongo aika tournage ya pamba ka bonga zongi sans transport sans nini mutuka ezalaka nango bis ya RTNC ezali il faut bon écoute bon soki ekoti nde ba répondre biso na direction production ba pesi biso mbongo na biso ya tournage soki ba pesi mbongo te aya na biso bino bina vérité bandiko nanga ba otala ngai groupe Salongo eko jouer te au moins to bi tout tourner te mbongo ebima sikma ibabi jamais on est l'état biso poto tourner il faut mbongo ebima yango mona vraiment ba osong sa ba pièce kala et faire part na shit ya groupe Salongo oui na shit ya groupe Salongo wana lobi yango parce que sotali na ba groupe mosusu yo basala ba il faut pek somoro boye mona tournage akeni penzala zungi penzala asali ka ke note non kana sa pe kombo wana ba benga ngo lokola ndesi groupe privé et le kone c'est hôpital à l'état na hôpital o ya privé ya mukolo wana eza différent ozomona ngapi na travailler na ba groupe musupe eza privé OK ba groupe musubo senti que na tournage botie ba cotisation ya tournage pour eleka bo futi pe mbonga chaîne baza na souci ba leka ozomona même
pour le moment groupe salon ezongi pour président Lomba zé quitté président Lomba n'imta simbi scénario ezongi toujours répéter pièce bientôt là toujours mona pour pièce pezoleka o ezoleka nangwana pour ngai o eleka ki wana na joie qui te pas moi to tuna biso sana to tuna ke belemba mo bazo monter so pe na pièce na tourner te oser la pièce que yam so ko zaper 3 mois am so au mona ni pété mais pièce ezo ya penza bo mona groupe salon ezongi en marche ndeka to baki 2018 penza biso to télé na groupe salon bo mona lisute to télé ma plateau mata wana lobi ya solo ata batu bande ko loba biso mo pe kuna na rep babengaka groupe salon izola la boende ni zeki groupe liboso wana pena bozana raison mais na promettre ba fai na ngai poto boko tikala ka jamais na kozanga ngai na groupe salon boko mona biso penda to e makasi merci na ko tikala ka jamais ko bozanga ngai na kati ya groupe Salongo. Merci Anaclé Claudia le silencieux d'or motema ya Léonti Claudia, merci à vous parce que yupo yebi na yebi wana vena ngai ya kati vino kati wana siko Anaclé Claudia mon camarade ya papa nanga botinga Willy Ungenda omole rotenko motinga tsu bango mbali bazana na Paris kuna na pesi na mama na ngai mbote penza na lingi bino mingi lelo to marteler vraiment pas sur makamna o sala kana vie o baebio o exercer kango malamu mingi o pesa kamate ya na nzela ya barol na yo o ekarnaka et batu bazwa pe ba leçon ebele to bi ba témoignage kidi batu baebi mais lelo vraiment toyé eza télé-réalité te eza enquête te lelo eza elubu ya star eza moko ya ba numéro o etozaka na kati ya Eko RDC et pesa kamate ya ba recette oyo bandeko ba star lokola yo balambelaka biso bandeko batalaka biso de partout bazwaka quand même message explication bo na molai vraiment lolenge kani ba star na biso basalelaka biso elubu yango tenga tutuna mutuna na biso ya liboso koeba star na biso na vie nengo zalaka na ndako ulingaka mingi kolia nini kolamba nini na guna yo na guna ngai sikofona lobeloko na olamba no ti lobanoka babiloko yo lingaka kolamba na linga olamba biloko nyonso parce que na mwasi so na lubika ke na linga olamba msuma desto pondo na mwasi te naza mwasi mo limité na lamba ka biloko tout ya tout mais naza sko na goût préféré o ngai nde Rosina lingaka goût préféré na wezaka nini so yo na goût préféré o lingaka c'est que na papa palanda guana na papa palanda eza nini guango nde singai na lingaka nga moko na lingaka pondu na tumbi poisson pembeni na lingaka ngai na sali mwa pembeni na tumbi poisson to makayapo naza bagu ebele siko dépendre yonde mutu na osala lubu loba nanga eloko ni na lamba ezala kutu ya makasi nyonso na olamba ose koloni nga aza musakata muyombe siko lelo nga pe na waponela na ngai yo te nga pe na waponela na ngai te mais yo moko siko osala choix na elubu ya star de façon que et permettre ba ndeko batalaka yo bazwa leçon par rapport à recette au c'est la biso na choix na yo oyo moni que non je suis bien équilibré ya ko expliquer bango bina na molai po ba kompe bazwa maele ya kusala yango na bandako ba mama ba otala biso bazwa petan ya olambela ngo papa ba papa pe ba otala biso bazwa petan ya osala pe mama surprise ya olambela bango eloko yo linga osala pona mokola elo ekozala nini Dani obi na seki lolo bika makamo elo ni na kosi nganzami Yves Isaiah kolo ballon dizi ya bandal na kati ya state Yves yenda ndo linga wana kinda na epoto mona bandala solo pinza dizi pona elubo lelo na préféré na tumba poisson na sali ngai pembeni po eza ngai nde eza bongo elambama na biloko nyonso soko ngai na sala ngona ndenge oyo elambama pe il y a des détails
na lo bango kambala mo après na bref na tumbi poisson na ngai na zwi ngai na nga na kalenge ngai na tie kaka mwa kip mwa litungulu na tie kip litungulu na tie ata mwa ndembi soki pe na koyi kolinga kaka yango na ni tomate na kalingi yango na tie mwa mai mokie c'est pour olingi pe pilipili ya vert na tie yango wana na tie aubergine na baloli yango etoki na tie yango pembeni na tumbi poisson mais lokwa toki ewenze naza na posa safu to patrouiller non safu se tozwa soko olinga to luka safu merci lokola équipe ya EcoRDC qui est sur place biso tozana quelque chose ya vraiment être yo o ekoki ko c'est la biso elubu yo selon yo ekosa la biso combien ngana lambo na mbona ko bo pesanga te biso na kati ya elubu ya star to za na orientation ya cahier de charge na biso ne te photo de voir mon ndeko oyo akolambela biso eloko soki yo noko futi la verdict transport à kozongela là c'est autre chose mais biso mbongo na biso elubu ezalaka yango yo vraiment $20 nazangi malupa yo kansaki ya mbongo na mo te biso ne to pesaka non isenga passe po ngande suna yambi batu il faut balia bamela basepela mais na remercier papa nanga Jean Thibaut Chiboabo merci papa olamba to kosepela na ki bien te tokende. Merci mesdames et messieurs, vous comprenez, je suis déjà avec la star Mouchopi Toto Sola déjà. Lelo albi c'est la recette moro kitoko ngai bakali ngana poisson. Poisson to o bande comme si ba komenga poisson shabawana. Poisson na shabawana. Le to vivre en live nande on a biso Mouchopi de façon que et apporter toujours en plus na ba repas na biso to zaranango et ya mokona mokolo poto bikanango parce que la nourriture et ça iloko moko malonga parce que na santé vie na biso nyonso et en compagnie rapide na blog ya rolia. Voilà, donc un grand merci à vous, Elmerode Tangou, na Saint-Brieuc, et pourquoi pas Christelle la Congolaise, Gédéon Boussa, Motema ya Chelmi de Jésus, merci à vous, merci aussi à Sephora Diangangu, et la marraine ya Solo, Linda Diamona, et Alphonsine Kibindu, merci à toi, et mes condoléances à Silver Ouanani, et mon frère Verdict, toujours le Lanabino, peut-être la toujours Nabino, et un grand merci aussi à mon boss Jean Chiboua, bientôt déjà à Kinshasa, et je manque à dire, mais bon, moi, ils ont été libanda et merci. Verdicto, mais quand on est Wenzena Star, et ça, la biso bien déjà, le plus rapide, tout tamboula, tout, mais quand on a Wenzena Star, la biso, peut tout à la, le lenganini, à quoi ça, la elubu, peut tout. Joa maile par rapport il y a recette nae il y a moko le neka na lobaki ke elubu et meminga lelo na bandalungwa poto timbela masolo poto sombi nikisa makanisi et ça la biso quand même bien merci. Nayoki na mboka babeti maponda eleli rukutu sango malamu na matu ya batu epesi EcoRDC balobelaka politiko nasalaka mpe émission ya misi émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez. Merci bandeko ba lundi ya EcoRDC to comme déjà na wenze star na biso to banda wapi. Oui, to banda vivre fait to somba poisson après to somi ngai après to salite blo amike to luki ni o lo na zena posa na ngo penza safu OK, to me kausa la ngo rapidement. C'est bon. Vive c'est ngo ya. Te to kende. Nayoki na mboka babeti maponda eleli rukutu sango malamu na matu ya batu epesi EcoRDC balobelaka politiko nasalaka mpe émission ya misi émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement EcoRDC émission mokili ekomi kotala EcoRDC site mokili ekomi kotala Mama bayaya baleki site ni internet botala EcoRDC émission mokili ekomi kotala EcoRDC émission mokili ekomi kotala
balingaka mi oyo ngai Conception ya boss Jean Chibo Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea. Yeah. La grâce. Naki moni la grâce. Yo bengaka. Ndeni ma bijou. Ma bijou azaki toko makasi. Aza poto kana kito na kino. Non, auta kozana kina seka 2 semaines azoli ko ba rivage moi mususu. Nazo kuna émission elubu na oti wenzete. Ndelo wana zangi parfum. Oui, micro na parfait na esaki aussi ba rivage bilo ekoti benga ngozo benga ngai. Ko ta Facebook te moi mona. Yeni na wana ko ta Facebook te let's ba parfait. Maman na nzambe na ngai. Ya ndenge na ndenge. Yo moko akotala ko sala choix. Na oti kutu wenze. Na ito sa wenze. Kwa na ozana elubu te. Imaginez sur les gars boité mais grave. Je sais pas moi surtout. Nalinga ba yo ba guna ba parfait parfait ne kitoko nga kozwa awa. Parfois on kozwa ko sunga yo c'est mieux. Bon. O pesa nango bien. Mais na to so ko yo o sepela nango. Oyo meka solo nango imoko pesa nango. Botumba ngai te. Et pas plus d'or ba pesa la ka abordable. Bon wana kuna. Ya no meka. Wenda kuna ngai. Sala ka yo. Nga la taka awa ba rivage on fait quotidien ba parfum combien? Ba parfum moins cher. $10. $10. Yo tumba nga pa. $10 kala yo moins cher. Ya mukambo wana obomanga ofuta mpona na ozwa ofele te mena osomba yo elingai bwa nini na ngai carton nango dani ngai alataka awa we po ser na ngai azala na Allemagne bijou d'or bijou d'or mosi Ah, vraiment, maman bijou d'or, Moussa, maman bijou. Maman bijou, yé, c'était quoi, il a la bichon. Au commandé, la quoi, tu as la caméra. Aux enfants de la caméra, non, on a dit. Yo, mais ma sœur, ma libre, c'est bon, on me donne la bande. Vraiment, avec maman bijou, moi, c'est bon. nayoki na mboka babeti mabonda eleli rukutututututu sango malamu na matoi ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misi emisalo sango ejali abonnez-vous massivement RDC biso mokili ekomi kotala sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site ya internet botala naosa poisson nanga olonga basende teme eza ya monene basende nango wana ifo okata po esalaka mpe salte na sani kwa yango nazokata yango mpo nalongola yango poso ezali na oyo ya mwa mike mike ngo ya kotika olongoli kaka mike mike oyo so kokata mpo aza ya monene makasi yo mo ozomona nde na obundana nango oyo mpenza aza basuka mpenza ya bapoisson apart bambisi ya mai. Ok, continue toujours. Monsieur déjà on a verdict. Ça comme ça ne ezalaka esalaka mpena bien. Merci. nayoki na mboka babeti mabonda eleli rukutututututu sango malamu na matoi ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misi emisalo sango ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko RDC biso mokili ekomi kotala eko RDC sinde mokili ekomi kotala
bamama bayaya baleki site nini ya internet botalaka. Tokobi na étape ya kotia ba épice na kati ya mbisi na biso. Naina tia biloko. Ndes na kotia ai. Ai. Oyo bingomba mpidi. Pidi. Pidi mota o nini. Eza pe kaka pidi. Oyo eza banzete na bosani kombo nango me nasomba yango ka. Céleri pe na otien. Feuille pe na otuta pour na solo. O kib na otiango na poisson. O kib anja na otiango pe na poisson pour épesa poisson rouge na place rouge ata tomate linzanza ndes tomate linzanza bat bachana bango pe ne sute pe pesa pe na rouge te ye na otie pour pesa mo rouge mokie pour le rotumba amona na kitoko na tout appeler litungulu na ngai tie na kati. Wana beaucoup comprendre que star na biso azo mema biso malembe po acha ba épice ne na kati ya poisson ninga tu ko expliquer na moko ningi akobanda ko tuta yango malembe pour to continuer toujours na recette na biso ya lelo. Donc toza na ngai bakalinga na poisson na biso batumba yango te mama. Eza yango wana. Pourquoi ça li préférence parce que na linga yango ekenda bien. Na linga yango mingi et puis lo moya vite fait. Osomon na place que obeta mutuna lamba nini parce que poisson otumba eliama na biloko nyonso. Okosala pe pondu, matembele, ndunda, épinard. Poisson tumbazana et pena naître quoi. Mais star, et la plupart tout le monde a poisson batumbaka neti to ba na shaba na libanda. Mais ce qui donne banda ko poisson izaka ndenge moko te. Au monde a une différence c'est ça. Poisson on a legi na shaba dernièrement na legi na shaba. Na sayina baninga moko to fanda kiwana to tulia moi poisson. Au monde il y a une grande différence entre poisson et chabana ou balamba na ndako. Et l'autre ni sala rabongo. Différence c'est ça nangote. Eza kande kara elambeli anda kuna libango el bande za randeni. Ya koza sesoli biloni banda tongo bika otumba ne msu banda pourquoi to 12 ndis na ba shaba wana. Ba bandara mi ba 12h 13h omona. Akotumba ne ngo asali assaisonner biloni msu so 6h to 7h. Au mona poisson lembi penya ba épice na de botia mno ba tomate mbuma na likolo wana ezaka ça dépend ya moto ozomona ya na ka ça dépend ya moto kaka ndenga la bitu na kapeneske poisson wana basala ka lolenge nini mais le gros bito to rencontrer na biso shaba toza pena na idée kuna te toza na yo poisson ti ba biloko nyonso o ti ba biloko nyonso ya poisson bimaka kitoko. Ozomon nga tumba ngo batumsu baluba otumba ngo ya oteka so ya oteka tu ozwa mbongo ya ka stratégique ya kokocha ba épice nyonso ekota ezwa temps ba obatumba mbango wana aolamba ka atie ba épice kana mincho na pelisi moto atumbi ekota rapenza nini te ba épice te lokola mimi libika tanu ya lamba ka poisson bazolia ngona ai pledges ai faifutu pour sentir que balambi poisson donc je suis sûr que le lot peut tout profiter na recette ya star na biso oya mokola lelo ne na lobaki memi biso tete na bandalungwa pote balolenge kanye salamaka bozo comprendre avec les étapes ou toujours les cas malembe pour tout ko ba toujours ko na star na biso ya mokolo ya lelo na yoki na mboka babeti maponda eleli sango malamu na mato ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko RDC
Voilà, déjà, le tchab épice. Tchab épice. Ce que nous jouons à tangawizi, nous avons citron. Pour nous soupe, nous avons 5 épices. C'est obligé à tcha tangawizi. Tangawizi peut bon m'apaiser. Tangawizi peut apparemment et sungara na ba malade belé. Makas, sungara makas. Et on a biloko c'est important. Et traiter kuna bokoko. Ba kisu basala on a bokoko. Moi tangawizi nanga na longoli nanga ba posote. Parce que na finaka jus na citron nango kande na posa nango. Na bo nango longa ba poso. So ne so beke o tout attend fois musu bazaka tout tangawizi. A tienyo sa sopina na katlera o saisonner ka longoli ba biloko na tia pamba. Ngas ko na préférant na ka na longo na tina na kaka na tuti na fini mayo na jus. Pour kaka apesa ka solo kaka. Mi ya peperas. Kama na Afrique du Sud. Na dej momot. Volande lubu. Beldin sengo. Volande lubu ba camarade nanga bo mona nde balambaka. Babino bo alibana mboka bokoma kaka o toke restaurant toke lia te. Faut lambela papa pe moi soupe. Moi lona so batu mingi bakoka otumba poisson te ata sauce otumba. Bakoka ngo te. Vraiment. O gaga nga koka ngo otumba te ndo somba kana windi. Ozobosana. Et là vraiment bah rejoint leçon que t'es pas ya star na biso donc on a tangos au récupérer kakaji J4 ambition moi déjà ça déjà na 4 tokokopa toujours na masolo na biso ya lelo elubu ya star na la star na biso mochopi bozo comprendre na ochango nyonso kibo peza la pe na mungwa mais omoni ki na tutaki na tuti mungwa te tuti mungwa te lobi te question na tie mungwa te na tie kibo na ocha mungwa te na ocha mungwa fona banana na biloko eza na ba mungwa poko ko tuta pe mungwa boy eleki fo banana biloko non ba tiachango de ba mungwa lero ko balola esko nde omiki na lo lemo moke so omoni ke esenga fo ko bakisa parce que yaza poisson minene sengo bakisi mungwa mokie ato tuti te ka bongo baloli yana akokota pe na ba o no che nyonso te no che ndambo po rouge faut les capter faut zala po apesa kaka harmonie. Mais c'est obligé star bah poisson ya ko tumba izaka minene ya mikete te ya mikepe zala mais eleng nango pende zala ka ya minene ya tumba na besoin temps il faut que ba poza na ba sende sende minene donc bozo qui sont amon ndenge est-ce comment changer verdi yo kana caméra niso donc au pota poisson et puis pour et je appelle pimbo wana de façon que ton torolia en auto qui a vraiment résulté à malam to ki machaba c'est le quoi poisson c'est monnaie na jus vinaigre na chipo faut limbisa c'est moi le vinaigre né limbisa kabilo limbisa ka pesa ka goût c'est vinaigre nanga c'est awa na jus motard motard il est pas comme ça poisson sous goût pour ici là qui to sombi on ko zanga te ba auto somba pena ato tsona ndako tellement to tumba na poisson bena trop pendete to préférer na wendi mo musique ba tie liopé pour lobité que ka ngamo ndi na sali beauté
Donc pour réussir poisson na biso, il y a mon corps il faut ba biloko ils exigé ezala. OK. Poisson ndenge azwi siko na moni tomate wana kiba tomate so na chaki nyonso ngo pesa ngo rouge makasi ingo za na vraiment kitoko te bachaka ndambo omoni Polelo na ville province à Kinshasa lelo batnoso barma ko benga poulet mayo poisson mayo et ezaka pona nini wana basangisa ngo na mayonnaise basangisa ngo na mayonnaise moi skonde na chebwe na komeka so esengi siko mungwa na bakisi ya bato musumu aka etelaka tuti bepisi fwa cha mungwa te ya ça dépend ya nini ya pina mutu musu alingani kolia biloko mungwa eleka te ozomona ba docteur donc soki fandi ata yo moko po soki bima mabe kaka lero moni yo moni ka saisonnement nango ka yo momoni donc elambeli ya poisson batumba base nango pene ezalaka saisonnement ba saisonnement kokalinga no tino ka kibi oche ai oche mwa muscat ka pona bumanga te muscat te po biloko ya ba pidi wana iza de ba muscat na kati bilo ba tuta de na kati ngasko na bakisi kaka kwa poso tumbe senga kapenza siko nina sali boy moni na miki bepisi wana nyonso pesa rapi mwa mungu na senti ke mungu iza me penda te funa bakisa ozomona nazo mungu na ngai po na chaki ngono pembeni te. Ah oui, verdict toujours ko ba malembe ba papa ba mama bandeko balandi oyo ba tala kabicho de partout à wana eko RDC, vous comprenez au rythme toujours il y a Elubu ya Star et zo salama koleka malamu mingi vous remarquez que Star aza vraiment wana très attentif ya ko expliquer biso étape sur étape pour to yeba lo lenge nini biso to kimaka ba poisson ya ndako ko kenda ko se retrouver na shaba ya biso pe ya ndako yango na bo chama ngana zo beta ngo kaka bezala ba mumo ya mbuma ya minene te quoi ya mbuma minene te no tsaka avini na ngai Kaki. O nini? O eza peka nini ya crevette ya poisson et puis ça ngwe lengi. Na changu nyonso po poisson eza minini. Fa kota poisson bine fa kota penza. Na ko balola na ngai boya. OK ba. Wana sangisa isko kwa na chaki mungwa. Wato ifitenga na fete ai okangama ngapi na poisson tumba ai ata botie jeu concours ata na monde entier na obima premier ata ko sauter très bien. Mesdames et messieurs, poisson Bakotumba au rendez-vous avec la star Mucho. Puis vous comprenez déjà l'image, nous évoluons toujours petit à petit et ça évolue pas mal. Ça évolue pas mal. Donc la star a présenté étape sur étape par rapport à la situation de Zalango et nous profitons toujours de ça parce que c'est au rendez-vous. Et le Bouya Star, nulle part ailleurs, c'est toujours ici à l'école d'IRC et de notre boss Jean Chibo. Ça fait quand même bien de savoir qu'il est là à la Bisso avec attention et ça fait quand même bien parce que il a toujours bien. Donc, mon quitter Star. Parce que pour ce c'est minine. Notre boy au tient mon, ça me tient boy. Tout na tient boy et il est là. Il y a un autre joueur qui a pour na tchaka. Ouais, eza poisson tombe faut kota mungu tina mikuwa. To mena ocha kaya mikie. Siko tono ko sala boy Star. Oko jamba moko tina moto to e vanda ngana profiter na sala ngai na lambi fufu ye mutasuka. Po nini mutasuka? Il faut kota ba épice bindi côté limbisa poisson. Nenge se boy kotika te. E koti nango. Mais il faut kota. Kote ko wana kota oliaka ya likolo. Faut kota pa musuneza mni faut musuni kota bina tina ka munga kota tina kati.
Vraiment. Donc bandeko balambi tant tokocha nanda ko kocha épice na yo na kati ya poisson, il faut que la ngoli sur temps de façon que épice et côté fanda. OK. À ta 2 heures, so on peut presser 2 heures de temps. Nga na calculer katandi na olamba ata 1 heure de temps na tumbi quoi. Wana bina mungu akoti. Merci to Kokoba, c'est Kokoba. Ozocha will na partition au ponanini. Na ocha will po mole na ochona kikalungu. Na yiteli. Akangama te po mun tomso so che otumbi po so che wilite akangama na yiteli. Est-ce que will sikoyo alera okota na poisson lero no tumba milingana yesko zo bimisa ulwana to balo lié. Akangama te au panzana pete. Apesa apiso chena na sani statique mo boye aongala quoi feeling donc ba mama ba hôtel biso de partout où il oyo star à biso yango no ezo ko servir biso de façon que poisson ton arosana motalaka akangamate apanzana te de façon que aider au balola ka poisson donc angali poisson ngali hôtel pena sauce na ngai mon sauce ningali soko na tena tie tumbi milingana le raobi matana balo lia obaluka bien loba ke tumbelika ne mteza mabe mais Maman Evelyne ozomona Maman Evelyne na Canada donc malembe elle t'a dit ngalapa Yuyu Manzambi na Canada na Toronto motema maestro omona mwana yo azosala penza poisson soko yekini na maestro mayembo papa ndoi bo sepela papa ndoi bo sepela ça va wana efanda pendant combien de temps tika ngana osisa kaka musana ngana osala tina kalingaka nasala ni enga ina lamba fufu ezwata tina sisa ngwani kufanda pe ina ditande wa mungu koti pe alembi atule ko kato monika komi pete po za poisson sous otumbi okati makasi elengiti Merci donc tous là moki wana étape déjà ya saisonnement et j'ai déjà faim to comme kasiko ko afin de sa poisson pour tous là pour continuer étape na biso mosusu donc mesdames et messieurs merci vraiment parce que bozawana ebele isala kanga esengwa ko ibaki bozali ebele pe bofandi bozota là vraiment je pense directement à mon vie à Nakle Claudia le silencieux d'or motema ya Léonti Claudia merci aussi à Almero Tandou donc na Saint-Brié et pourquoi pas Christelle la congolaise Gédéon Boussa et Shelmi de Jésus Sephora Diangangu et Linda Diamona Marianne Yasolo merci à vous Alphonsine Kindu. Toujours continuer ma solo la biso na biki boza la décité Mimi Lebika Alpha et Futu Ani Lebika merci à vous merci sango malamu na mato ya bato ebesi eko RDC balobela ka politique asala tape émission ya musique émission sango ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko RDC onaocha ngainga na tokisa ngainga pona koyeko tuta ngobongo tifona tokisango soki toki ndena tuti apona sali en sauce il faut tuta fona tuta ko bona chaka bongo simba te na tuta ngopa koma pete abima kitoko na mijongo le na oche na moto nga na profiter sikoyo na baniko tuta ba épice na nga ona ocha on a tient ngenge po na zana rapide l'air na olongola na otsangisa mona osa sauce mais star mingi balobaka ngenge ipona ba papa izaka pena malamu mingi te izaka yeso lokuta malamu mingi te na ndeni ibomaka mu Congo lokuta bongenge bali yango chaque jour soki bomanja mu Congo ngeze lo raposa ndena kaliza ko mosa zemi to muto maladi oli ngainga yango ali yango po ebongiseni soki ndesi yo liango mukolo monde bomioje tenenge ba otoka kitoka bongono bana mibali kolia pena ngai mingi te po ikobomaje mu Congo ekolala na yebi yango te papa na yebi yango te so ezeki yango wana tolamba yango te bambeli mingi kutu bolinga ndinga susu annexe ne mabe
ndesi eze loka posa ndesi ngalo kwa na rolianga ngena semaine msu defu ozo mwana liango lelo lengo po pe tronga ngai pe na nzoto ino ba mama bien mais biso ne ba papa obomi mokongo te eza lokuta eza nango lokuta papa mokongo so eka nzamba sala oka na makasi na makasi nao merci Star c'est à vérifier to mega shuko vérifier makasi po to bo mokongo ekenda mbango na place sikonde na tie nini bo po to gagner na tie ma fufu na tia makala na tia ma fufu na ngai po to zala na rapide yo bo molanda na ma fufu na ngai de façon que tout amusa maman na lombango indaka merci malamu na mazoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya musiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala la mama bayaya baleki site ya internet botalaka site nalingaka mi oyo conception ya bosia chiwachibwabwa nayoki na mboka babeti makonda teleli sango malamu na mazoi ya bato balobelaka politiki basalaka mpe émission losambo ezali abonnez-vous massivement la mama bayaya conception ya bosia chiwachibwabwa bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Capture good news on time. Bamolema, Panica, Dadea, we don't need no fake news. Daniel Koba for de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Boss John Chihuahua, Rokomema bango kaka, Kenela bango kaka boy, Tokonyata bango kaka boy, Tokopina bango kaka boy, Tokimesa bango kaka boy, Wumela yo yo, Wumela yo yo, Eco RDC, Wumela yo yo, Boss Chihuahua. ngena moni e combination ngai esko ebeli na kitanga ngai na chia siko ni ocha poisson na yo poisson na ngai na simba omoni secret ya poisson poisson senga moto nayoki na mboka babeti makonda eleli sango malamu na mazoi ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya musiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala la mama bayaya baleki site nini ya internet botalaka ça évolue toujours pas mal mesdames et messieurs au rythme toujours il y a le bout la bicho Star ni na usebino que et le bout mais mec bicho toujours continue toujours le rythme la bicho ya rotumba poisson maman tout na niveau nini oui poisson zo tout monde na baloli
etikali deuxième partie après yo moyebi kaka na bongisa ngo. Siko ngara naye banon mke ba elubu oseli biso lelo poisson batumba olandisa ngo elongo na ngai pe oseli biso déjà small eza eloboko ya nani mama la kisa ko sala mosala wana to lolenge nini mama pa la kisa ngai kolamba na spisser na ngakenda po to za Belgique Violette Dinganga kana sucre ye pa la kisanga surtout ko tumbabo nande ko tale kar ko mwana mayele mwana ya mayele kwa mwana mawa isika muta mayele azotala nde na mona ngo epa na ye na ser na ngai ona kendaki kusumba parfait pa na ye azaka na mboko nini bosa di mboka pa mama bijou okataki tu sayi te bakatane to okatate to so solo la tu katali sunini pa mama bijou pa mama bijou na boutique na ye BM. Mais maman bijou asali contre to sayi biso mi balé mais yo moko aussi parfait nga na suis parfait na ndenge ya contre somba ka kina mbongo na ngai sombele ngate kasi so sombele ngate ti na iba kiti ya mbongo na bongisa ka ya parfait nga au moins te parfait za $15 na pesi bona ka koli $10 vraiment age na artiste zana sisa komba mama bijou na ngai mama bijou na nga mama bijou bijou d'or bijou d'or mosi na na mboko ngoko kiminga na Allemagne mama bijou limbisanga pardon mama bijou mosi merci à toi en Allemagne mosi na Allemagne yango ya yo yango wana boza bende belé ebele penza toza awa tozolamba na yebi ke dédicace na ngezali na boka bino nyonso boza na bino kimia na sisa na kolamba taka se mutana na moto mutemeza ka moto vraiment parce que maman Meza Angèle à Meza na Montréal pe Hollande biso merci maman parce que geste au salaki et sali biso bien biso no soba na ekoto santaki vraiment amourwana maman Angèle à Meza na Montréal merci na papa parce que vous êtes au cœur avec nous donc on a compris que no bolingwa ni za na ngaka et ceux qui n'ont pas wana ça la de plus en plus et tous à la toujours reconnaissant pour vous dire merci. Donc Star toujours continue toujours parce que Anaclé Kodia les silencieux d'or na monté maya Léotine Kodia bazota la biso émeraude de Tandou bazota la biso na ville ya Seine des Brins donc bazota la biso Christelle la congolaise Julien Boussa monté maya Chelmi de Jésus et pourquoi pas Sephora Ndiangangwe Linda Diamona bazota la yo nungo sale lubu ngai na camarade na ngai Alice Modira maman na Promédie na Prolvi ya bino yango wana na France poisson yango wana ndiko nanga musakata musakata maman na papa baza en vie maman papa baza en vie papa za à Paris maman za à Kini awa ya voyage anika comment nanga boité Bito lubono namono ne aboete yaya j'ai ali mais na mikita na ngana tela ka nzambi na naisa bango botika ngana sa vi na ngana ndenge na ngai nzamba pambola nga pele kwa pambola bino natalo boeti ngana tale boete parce que bon ezaka ba propre star na biso lelo comprenez que l'ambiance ils ont régné toujours ici na commune ya comment Bandalungwa nena baki elubu star memenga bon comme ça là ni tambushi ngati na koma wa na star na ngai donc ambiance beau comprendre de complicité oyo ngana star tout ana to loba na pour faire sabino quand même bien pour la botola qui déjà chakuma loba aloba suni na belote yo za maile bossa loger elubu qui pesa batunyo so vertige pour eti mafufu na États-Unis ye pa lingelo ko tumba cho comme na WhatsApp abi natala ki pinza na ebite lubu na ola manepse kana otumba poisson abi mama plat préféré na ngai ngabi ai Élysée Matiti Aïe, Bakoufi. Shadrach Chibalanga. Shadrach Chibalanga, mon ami, merci. Donc, tu continues toujours à faire Nabicho. Et ça, Nabicho bien. Verdict derrière la caméra, mes condoléances. Et mon ami, mon collègue, rapidement, Bob Bolema, Aza sur place, Nangaya, donc, accompagné. Mais il n'y a pas dans la caméra, ou à verdict. Donc, hein? Eze lubu ya ngai. Te, nde wana ngai Bob. Olinga Bob. Nalinga Bob. Bob nalinga ke molema. Mutu na ngai. Na regretter po aliete ye nzambe penza ko lia. Na pesi mbote na Sidonie. Hein? Sidonie motema ya Trésor Kama. Ya yo ngwana
napesi mbote Sidonie Zinga na France. Babi ya famille Sebe, bino nyonso Christian Sebe. Hein? Merci la star, vous comprenez avec Milinga. Nazo koufa na Milinga, maman Karine, vous comprenez avec vos parfums et ça l'a bien pour Daniel Lebika tondi na Milinga et Lubu ya star, chouette. Boulot na biso. Ya biso, mam na biso. Makonda eleli sango malamu na mazu ya bato ebesi eko RDC balobela kapo. Maman la star Mochopi, tout le monde déjà tout est bien. Nakatia déjà la mouni pena ça va déjà ngai safu poisson batumba na semoul na biso donc au fond déjà c'est bon déjà na habité neka obike maman l'action le beaucoup à l'action comment orienter yo après ça orientation par rapport ya nini en bref web sabatu nini na nyoso to salisiko. Oui, nyoso na web sabatu ka ki moi si il faut iba kulamba ndeza valeur peu important na vie à moi si sokobi kulamba te na libala eza 0 hein. Yango na ngena sabatu ko faut boyeba kulamba ngana eba kulamba na âge 8 ans wale mama ngana zo voyager zo keba goma to utika na papa kuta keba poto papa banga chama desu na moto a papa sa telema hotel ngandi na olamba osomon eza bulamu yango wana tulia bongo to pesa suite neka ezalaka merci asala tape emisalo sambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC somo kili eko bikotala RDC sindemo kili eko bikotala Mama bayaya baleki signal ya internet botala Conception ya Boston Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without more ma fani gata. Vraiment star to la pona mulili to banda ki déjà uta moiti sikoyo vraiment. Là, tu goûté déjà poisson, na sali na ngenge na safu na biso na semoule, na senti que semoule sambuma et poisson au pena to zaki na ngopena objectif na biso to yeba comment bosala ra poisson parce que il y a des fois to kimaka poisson na kutuke na koluka poisson libanda. Secret na yo zaki nini? Secret na ngaka ba episo na tiaki. Misu na bango emoni. O azana posta ayeba atuna ngako zi poisson na bina uchaki nini abengi ngai. Parce que misu nde emoni biloko na tiena bombite. Ibino motemwe bozali yango wana. Votre mot de la fin parce que comme nasuka ya elubu na biso ya star ya lelo, vous comprenez avec la lumière nous courions derrière le temps et bilobo na suka pour bande ko ba ba fan na yo bato no so ba sepel na yo on émission na biso ya lelo na kati ya Eko RDC et le ngona mosali na bango Daniel Lebika okolo bara bango nini pe ba mbote no rapidement pour to silisa. Biloba na ngai suka na ngina lobaka na bande ko nyonso balandi elubu na ngai elubu ya ba star Yanga Rosi Mochopi ba continuer ka kolanda ezaka ote nazana ba elubu ebele ba recette ebele ya sorte na sonia ba mindele na yebi kusala yango wana ngina pesa mbote na ngai na batu nyonso o balandi elubu na ngai na pesi bongo na trésor kama motema ya Sidonie Zinga bongo na France na pesi mbote na ngai na Rika mwasi ya pembe na motema ya dekrisi voix sexy na pesi mbote na ngai na Yves Isaya Kolo Ballon 10 ya Bandal yo yebi mona Bandal Yves na pesi mbote na ngai na Violette Dinganga kana Secret na pesi mbote na ngai Eti Mafufu na États-Unis na pesi mbote na ngai na makopi na ngai ndeko na ngai Musakata Aline Mori Modiri mama na Promedi na Providi na pesi mbote na nga na mama Bijou Mosi na boutique MB
Maman ya yo angwana mi ya pepe Nadège Momoti boza vraiment ebele famille ungenda mobimba na pesi mbote nanga na Christian Esebe Métier Noir yango wana batu nyonso ni maboko ko benga ngai na bosani te mama Angèle mama Angèle ameza na pesi mbote na mama Angèle ameza mobali ya papa babo papa nani o denga bisna ko bosana papa babo na Ilandais bango Islander papa yonde mutu osungaki papa na Bob Bazos merci beaucoup papa papa Bazos bambino nyonso na pesi bino merci Yuyu Manzambi motema maestro Mayembo Christian Esebe Métier Noir vraiment. Merci mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'Éco RDC. Nous sommes à la fin de notre entretien Eloubou, vous comprenez, au rythme toujours de l'Éco RDC, ça se passe toujours comme ça dans les bons et surtout dans les calmes. Et vous comprenez que Tobanaki depuis au début, Toya qui te coûte un star, la biso Mochopi et Sikobozo, nous sommes dans les noirs. Nous sommes déjà dans les noirs, donc aussi ici déjà Eloubou Nabiso. Et vous avez compris notre leçon d'aujourd'hui par rapport à la recette, il y a star Nabiso Rosie, Mochopi. Donc, à Sabiso poisson, il y a Kotumba et avec Dongo na ngai pardon, Dongo te ngai na Safou, Foufou Nabiso Smoul. Donc, tout le monde dans les bons et surtout dans les calmes. Donc, et l'équipe bien à Mungongo. Donc, et portez bino vraiment en plus par rapport à la recette. Un grand merci à vous, un grand merci à ces grands messieurs et ces grandes dames qui nous ont suivis de partout, de quelque part. Merci à vous, merci aussi à mon bon son Jean Thibault. Merci à vous, merci aussi à ces grands messieurs, il s'appelle Anakli Kodia et merci à vous les silencieux d'or, merci aussi à Gédé Mboussa, Motemaya Shelmi de Jésus, merci à Alpha Josso, Alpha Efoutou, pourquoi pas Annie Lebika, Karine Lebika. Yemoko Mokonzi. Donc la voiture qui dérange, qui chapeaute Mimi Lebika ML. Merci. Si Dieu ne revient pas, pourquoi pas sur mon frère Shadrach Tubalanga depuis les États-Unis. Et si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans les prochains numéros. Libanda na Yesu, bomo ezalité. Maman, toi baka biso mbale. Libanda na Yesu. Bomo ezalité. Libanda na Yesu. Bomo ezalité. Au revoir. C'est bon.